Nanu ezalaka maladi te. Hémorroïde eza ba veine, ya veine hémorroïdale. Lorsque ba veine wana esali inflammation, nde ekomaka maladi. Ntango ekomi maladi wana na bandeko mibali akokoma na problème moko ya faiblesse sexuelle. Donc disons force eza lisusu te, endurance ya makasi eza lisusu te na relation sexuelle. C'est ça. Parce que gaz ezobima na niveau ya nisi. Mpona bandeko basi okomona ke non trou vaginal na ekomi munene. Donc ekomi munene mobali azosentir ye lisusu te. Donc kisi ya docteur Ahmed mpona rappeler bandeko parce que ezala bandeko ebele babengaka nga oyo ezala baconséquence te non. Yana ba conséquence te parce que na tangeli ezeloko na tangeli. Ezate ke non mutu abeteli nga lisolo eloko eteta o nde na ye na yebi na ndo traité bato. Naza mutu na tangi, naza mutu na yebi o nini babengi kisi ya bokoko. Na yebi yango. Donc nazo sa ba avancer te na yende pona traiter bato. Sans tout faut que au sein de examen te oyeba que déjà na prostate ou ça na débit, tu ça na 4 tu ça na comme déjà connaît. Oyeba ngo ngeni. Donc oyo ozana na posa masubo ozo senti que vesi na yo eza ya kotonda makasi mais osuba pression masubo otala vraiment pression oyo bimisa eza pression oyo ezo bimate ozo senti que masuba ezo tika la pression eza bien te. Chez Bisso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. L'actualité nous appelle, très chers téléspectateurs, le devoir nous oblige. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission Police des Stars, Lelo Police des Stars sur terrain. On va parler sur beaucoup de choses à la question. Commencer par remercier notre sponsor officiel. Il y a émission Oyo, il y a chaîne Oyo, Mama Zozo, Mavakala, Motema, ya Papa Noé, Mavakala, na États-Unis. En tout cas, merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Bientôt, maintenant, disons 100 000 abonnés. Merci beaucoup na abonnés nyonso o bozali na kati ya chez Bisso Télévision, vous pensez Bisso confiance maintenant 100 000 abonnés. Oyo ba longwete ba zo bakisama, c'est quelque chose de bon, c'est à féliciter. Police des Stars les loto le bela makambo ebele. La santé n'a pas de prix. D'abord la santé et tout viendra après. D'abord la santé, nde to la makambo mbongo sima, nde to luka makambo so sima. Ndeko mo dans la France, abenga nga lobi, sa elanga ba kisi otindela nga na binga na za docteur ti. Mais so lobi na tindelo ba kisi ndenge yo linga na kotinda menga na docteur te o lobi asomelo mo gombo na kosomba lobi na sombo kita mata na kosoma me traitaka nini o e traitaka mo Kongo pasi bon na docteur te na biti na mo gombo te na biti na kita mata te tina likaso na biti par conséquent on ba gi lelo na kozola bino docteur Ahmed na cabinet Aladji 2002 oyo ezali situé sur Lemba na avenue Lubefu numéro 13 numéro 17 avec lui qu'on va essayer de mettre carte sur table. Je dis un grand merci à Beni Mustafa qui est à la pose des vies, à la réalisation. Je dis merci beaucoup à Chic Moukadi, le directeur général de cette chaîne YouTube chez Bisso Télévision. Un grand merci à Batonion Sobaotala Bisso na Pesibino Mbote Bisika Bozali, ceux qui remarquent Ezali. Botenir biso regarder bobenga numéro eza na baya bekran na bino tokozwa bobo mesano. Je dis déjà bonjour docteur. Oui, bonjour papa. Bonne santé. Oui, santé bien ngolo ensemble. Voilà, bino bato tarabiso, santé faut ala bien pour biso tous ala bien. Voilà, sans plus tarder, je dirais na Beni Mustafa, faut zolanga ba kisi yo, bato ba mona leo to na ba kisi na plateau awa. En tout cas ba kisi ezebele, monsieur eboma mina sima. Tokoluka toyeba bakisi eza ebele en tout cas bandeko bomona bakisi eza tellement ebele mais tokoyeba moko sima moninga mais lelo tokolobela plus deux sujets. Docteur on apesi yo maloba bandeko bakotala biso partout dans le monde bazwi lelo bakwa kotala yo docteur Ahmed oyebisa bango d'abord on y avait monsieur Banda. Oui, merci beaucoup. Napesi bango na lombote partout au Bazali. Docteur Ahmed aye pour na couper sa solution pour na ba problème nyonso ya maladie ozo tungisa bandeko parce que bandeko mingi bakuta na ba problème ebele o maladie ozo tungisa bango mais bakuta na ba docteur ya ba aventurier. Très bien. Ba bakisi bango lisusu maladie likola maladie parce que toza na ba maladie musu eza psychologique, maladie musu eza physique. C'est ça. Donc tant déjà mutu ba scroquer a comme na ba maladie moko psychologique. Donc, qui c'est malade, il croit malade. C'est ça. Docteur Ahmed Aye pour nous traiter tous les deux cas.
C'est ça. Docteur Ahmed Aye, on a retraité tous les cas. Les lots le belanini, les lots hémorroïdes, ils ont vraiment primordialité, mais ils ont un effet où il y a un hémorroïde. Mais les lots, les lots apparemment on dirait 90% à jeunesse, tout ça plus une éjaculation précoce. Tout est battu, ils ont dit à quoi? Bande ko belé siko bana ba éjaculation précoce, ça dit de quoi côté na kata moi si ma salem souka moi 2 minutes et sili nango. Et puis c'est fini, à revenir au lissou, pour revenir à thème sous deuxième fois et comme il sous un mot difficile. Et bande ko msuba obi nga penye zaki moulayi qui mobali nanga zaki moulayi tout à coup qui mobali yango comme mukuse. Hein, tout meka ko soigner mon langage pour yebi kaza YouTube bana batala te et monsieur a moins de 18 ans s'il vous plaît bana batala te vraiment na bolingo nzambe. Au moins na moto muso zaki na troisième lokolo na ye zalaki moulayi du coup comme mukuse. Mosusu pa zaki nango ezalaki bongo mukuse akomi tata mobimba me eyaka mukuse epe ezaka mukie ya botama bongo mais mosusu ezalaki monene ezalaki munene mulayi ekomi okonda epi ekomi mukie yo lokwa docteur opesa bango ba remède nini et pour opesa toli nini. Parlons d'abord pour na hémorroïde. Bon, merci mingi papa pour la question na yo. Pour na bandeko bazolanda biso problème ya hémorroïde nanu ezalaka maladie te. Hémorroïde est à veine, et à veine hémorroïdale. Lorsque la veine ou une inflammation, on comme malade. Donc comme malade wana, na bande comme bali, a comme un problème il y a faiblesse sexuelle. Donc disons force c'est ça les sous-souter, endurance si manque c'est ça sous-souter dans relation sexuelle. C'est ça. Parce que gaz est au niveau yanis. Pour la bande ko basi, au moment que non trou vaginal est comme munene. Donc comme munene mobile les sentir les sous-souter. Parce que trop vaginal n'est pas hémorroïde doit nous provoquer des problèmes. Il y a des Congo pas si nous sentir mon concerne à niveau à Nice. Ils ont provoqué des constipation, moutazolia, mais toilette azo ça la bienté. Musu a pété au lieu à la lisouté. Voilà. Musu azo konda zo ba conséquence donc hémorroïde désolé. Donc hémorroïde doit nous zoliaye ils ont compliqué ba makambo belé et pas même les autres bébés ça peut ba hormone. Mon a ils ont affaibli ba hormone. On va la zoko un problème il y a ba faiblesse sexuelle donc sexe c'est une efficacité. Moi ça comme quand ça zo tricher na no libanda après na suite azoya et pas na mais or ezaka bongo des autres ça bon parce que hémorroïde déjà comme hémorroïde déjà kotaki sikoyo ba cause nango ezanini ba cause hémorroïde parce que mon cause hémorroïde amoni bon na la possibilité de retraiter ngo de fa nango et si la yango moko bon ba hémorroïde cause nango nanu nalobela cause après nalobela conséquence cause nango eza na ba cause ebele mais on a go citer eloko e provoquer la biso hémorroïde voilà eza liboso ba biloko tozolia ba biloko moko tozolia o ezosa digestion est bien té lorsque digestion est bien salamité et ezosa la kepere toilette peut ça la peu difficilement lorsque ezosa toilette difficilement ba veine wana yango mona muta sali toilette amoni ba trace makila sanini ba veine wana ezu ba trace ne sali que inflammation salama bande comme mususu ba bureaucrate mutu avandi na bureau 2 heures 3 heures di tabanda zaki ovanda banda zaki ovanda amsu journée mobimba lorsque avandi bongo akomi na ndaku alie bloko mo boza bien té ji a melité fruit aliété donc ils ont provoqué que non digestion malamu sa maté azo provoquer bandeko bazosala ba misala makasi ya kogunza maya kotelema surtout bandeko na biso basali banda misala ou basala babenga ngo kayu donc et donc ça ba biloko wana ou ezosala que non à travailler dur pendant la journée azana no affaiblir et que hémorroïde déjà il travaille dur a comme na mbetu donc asali ne loté asali loté parce que ça déjà cassé tout le temps wana a BBC na travail wana yango ezo provoquer le biso hémorroïde na bande ko na biso ba chauffeur banda vandi na volant toute la journée donc ezo provoquer hémorroïde ezana ba cause belé ou esala que non hémorroïde ya maintenant ce qui hémorroïde yé ba conséquence nango eza que non okomona ce que komi makasi et komi ko sala que non mutu akoko koma ko sala toilette à makila voilà lorsque déjà mutu tanga bandi ko mona présence ya makila c'est que hémorroïde déjà ba msu ba msaka makila parce que msu zongo ya sali to ou so asali lekei monene makasi mais siko e comme différent pour mutaki asala toilette amoni makile wandobi mutu musu amona azo sala toilette et so malko ba crachat et malko ba crachat donc mutu musu so comme ça gaz pamba
donc ba conséquence tango eza pas mbezaka monene te non eza hémorroïde parce que niveau anis c'est comme poelele eza ofungwama anis eza kofungwama gaz oleke non au moins que mutu asa normal eza hémorroïde tant gaz ya sentir que gaz aninga sala gaz à cause se déplacer mais mutu a comme hémorroïde chronique gaz ebando mapamba même na miso bato donc eza ba conséquence moko o ezo sala que non ezo affaiblir peni ya mobile ezo comme ça mobile donc ezo comme ça mobile fainéant disons fainéant na mbeto donc eza maladie moko o mutu ko batela ngote tant au komi na problème hémorroïde luka o se faire soigner pour que ba conséquence wana et arriver voilà siko esaka nini s'il faut parler sur bandeko musuba lobaka Congo passe fona melatanga oui sifonini conséquence nango oki ko toucher pe côté ya hémorroïde mais toucher côté ya troisième lokola mobali bon en fait omoni eloko moko na yebisaka bandeko na beta cité eza na biloko mususu ezo kozele biso ba problème lelo eza nini ke non ozo mela kisi kaka bongo c'est ça tellement yoki babeta lisolo ke non tanga wi seteta mu Congo zui o meli tanga wi seteta mais oyebite mu Congo no esalo passe ça dit anini et koko sala osana infection et koko sala hernie et koko sala osana rhumatisme et donc mu Congo passe ça dit ka te ke na hémorroïde maintenant tant ozui kisana o meli oyebi fait o ke osana nzoto yango zo mona lelo ba mingi bazana ba problème ya ba insuffisance rénale ba zui ba problème ya ba rein à cause de la bakis oyo donc ils a propriété mutuka beti lisolo bien mutumo boye a informer ka que non kisi boye sala rabo mayebité yango lelo soki lelo batu bazolo bani que non médecine traditionnelle les anaba dose par rapport ya muto ayebi musala te parce que ndeti nga docteur Ahmed na yebi musala nanga na yebi que soki na sali kisi oyo na niveau o na sali boye donc on peut par exemple ndeti kisi na sali donc muto mo nango mukuse ako mo nango mukuse a minimiser ngo mais ezana dose moko bien calculée o mutu soit respecter dose wana a mo na gazo solution ya problème voilà. Mais au mo na mutu mususu ana posa gazo 5 litres kisi po mo na ga kino dose ya makasi oh non mutu ebi ndenge sa kisi na ye c'est ça donc le problème ezanini bande ko botika komela bimela mela oh mugomboro oh nini boy mugomboro wana eza kisi etretaka mais tout naka ba docteur ayebisa yo avant que mugomboro ne comme kisi comme traité boye pour na peni asangisaka na nini ayebisa secret eloko yo asangisaka parce que wana ayebisa ote ayisoka mugomboro traité boye oh eza pour la peni mais pour la peni pour comme kisi et comme kisi peni solution ni na salaka solution na bombeli wana olinga to lo ma ni te to chaka ta mo sine ata mo troisième lokolo to lokola mo kiepo. Donc c'est ça. Ozomona donc eza ba bloc à bongo ozo sala donc éviter comme la kisi sans toutefois au rouge power mutu rouge eza ba bloc bongo boye à la longue et ko créer ba problème il y a inflammation à prostate et ko créer ba problème insuffisance rénale et ko créer ba problème il y a ba problème il y a ba rein donc eza ba bloc moko ya quoi et ko éviter mais non. Docteur, avant de prolonger, il y a une maladie nini? Bon, dans le cabinet, il y a docteur Aladji Oekambami et docteur Ahmed. Docteur Ahmed a traité la maladie ébélée. Voilà. La maladie Oetali Bamibali a traité la faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, la prostate, l'étape que ce soit ésophie à prostate, infection prostatique, cancer à prostate, nous avons traité. Nous avons traité le problème hémorroïde, infection, que ce soit infection sexuellement transmissible, les ébélés, la gonogoxie, la blénorragie, la syphilis, la staphylocoque, l'infection des ébélés. Nous avons traité la maladie ou quoi, asthme, l'épilepsie, maladie endéquée. Nous avons traité paralysé, AVC, qui s'est aliouana pour la batouana. Nous avons traité diabète. Nous avons un problème il y a diabète, ou même si Zoki a un pota, tu as traité pour tout bon pota, tu as traité diabète. Nous avons traité la maladie, la tension et la hypertension, ou hypotension. Nous avons traité la frigidité, la règle douloureuse pour la maman. Nous avons traité le problème de la stérilité, que ce soit côté papa ou côté maman. Nous avons traité la maladie ébélée, nous avons traité. Mais dans le cabinet, nous avons ya maladie on a traité maladie on a traité nous avons docteur Ahmed a traité en bas souté
na oloba clair na traité mbasu te donc so yelinga mbongo mbasu na zongo te parce que na traité yango te donc maladie on a traité ndi na zo mbongo nango. Voilà, to toucher deuxième point eza problème oyo bandeko babenga baza mo ebele na poto. Une grande partie bandeko babengi balobi mingi baza na problème ya troisième lokolo. Omona la misusu mobali ki mobali na ye eza mokuse. Abi ya bota mabongo. Ki mobali na ye eza mokuse. Et pas noyo ko solution? Oui, et ko solution. Et ko solution. Tozana na sali kisi oyo nazobenga ngo pomade iba. Pomade iba eza pona kimobali. Donc kimobali na yo eza mukie obota mabongo et pomade iba eza wana pona kosala l'enrichissement na gonflessement. Donc non ça esa munene na molai. Donc nakoyesa ngo pamba te parce que eloko nyonso soko développer ngo il faut développer ba qualité nango na makasi nango. Donc yango na sali na kisi oyo abenga demani. Ils en ont beaucoup force, ils en ont demandé. Donc pour na ba ndeko donc ceux qui na sali donc ceux qui au sali gonflissement na logissement aller au bâti si demandé. Donc demandé sikoyo yango eza pona force et ba ki sa force par rapport à ndenge ko le comme monene na molai il faut qu'on appelle force nango. Na go kotika ngona force ezala ki te po ekokate omona ke no ekomi nango loko échantillon. Voilà. Donc yango sali na kisi wana. Na osala ka yango mopamba te na osala na kisi ya spermatozoïde on a bengi auka. Auka wana eza solution moko na sala ka. Auka pe eza wa? Oui. Auka yango yo et donc eza kisi moko ya poussière. Ya poussière voilà. Poussière. Donc pour na bandeko basali banda na tindaka ya poussière na pesi bango formule nini ba osala po ba transformer ngo liquide. Pour que tant azo melango ezobota spermatozoïde ezopesa force donc omona ke mutu azongi vraiment normal. Donc souci na yeke. Na période wana tant mutu ozo traitement ya pomade na force na spermatozoïde aza na temps ya ko 500 autres na mobilité na moi cité. Oui, normalement surtout pour la pomade, pour la pomade seulement. Mais pour ceux qui pomade était ba ou force ça est normal. Problème est aladé. Mais pour la pommade juste temps à pakoli yango, toujours éviter ko permettre bango à kokola tane pe préservatif, azo ça n'est pas relation. Toujours boya ka kino kisi wana solution na to sali pour kota na tout maman et ko bébé ça. Et que créer pas problème sous un autre maman. Donc juste eza usage moko pour na libanda. Donc disons pour na libanda. Et que jamais ko kota na tout maman ou on a pommade. Pomade pour na pomade. Okay. Mais pour na ndenge ya demane a ko melané ngo parce que ngo nde ça so million kana minute après même au moins force ezongi non ça était que non force ezongi ou après temps. Donc force etikali bongo ya libela. Au moins que so meliga bouteille moko hémorroïde est traitement pour 3 jours seulement. Pendant 3 jours au mélango ndambu 3 jours. Donc 3 jours et 6 lits. Aux zongi na force moko extra il pour na libela. Donc le bac est infectieux côté soit hémorroïde côté ou ekoki ko affaiblir mais so traiter ka infection hémorroïde wana et si li force no wana ezongi normal. Donc pour la bande comme susu azane bon azalaki ki mobali ne zalaki na munene. Donc ando c'est pas na bon. Mais subitement comme ça ezongi loko ya mwana. Voilà. Donc one is asko maladie. Wana ozana problème ya oligospermie soit azospermie. Oligospermie eza quantité ya mki ya spermatozoïde, azospermie eza absence de spermatozoïde na sperme. Donc reproduction ya spermatozoïde et ça m'a bien été. Voilà. Yango sali ke non certes nini ki mobali na yo et sala nini et c'est réduit. Donc docteur Ahmed azana ba produit wana ba kisi o sala ke non ezong sango normal ndenge ezalaki. Ezongi normal ezongi sina force nango normal. Soko lingi ke non ezongi normal après docteur Ahmed abandi siko ko sala ke e ya susu et se développer susu na ba dimension so o lingi koma ba kisi zawana. Baki César on a juste soko bengi kaka numéro ya docteur Ahmed plus 243 89 97 78 138. Donc so bengi opposé kanayo docteur Ahmed a dispo pour na mutu nyonso pour na bandeko nyonso partout dans le monde partout bozali qui si a docteur Ahmed ezana barrière té ezana frontière té. D'accord docteur ngali ngai siko to ça boy. Eza pomade hein? Oui. Auto mona pomade. Donc on des awa soki mobali a joué à China na mobali na ye apakoli yango akomasser a joué yango azomasser. Oui, ça pour la massage parce que ki mobali osenga maman masser non même ye moko ki mobali eza nango moko ate ya musisa. Ya musisa eza na facilité au salango et c'est gonflé. Voilà.
Donc papa soko ozui kisi oyo otiango na kimobali omoni eza pomade opakoli yango pendant combien de temps? Donc abandoko utizango nuit. Donc juste tant azomona kimobali ne façon ya place oyo parce que docteur Ahmed atinda ba produit complet. Place au moni ke nga ko suka na nga awa. Osuki na yo. So moni ngo comme mobali ko ekomi. Donc kisi ya docteur Ahmed pour na rappeler ba ndeko parce que za ba ndeko belé ba benga nga o za ba conséquences non. Il y a des conséquences parce que na tangeli et c'est loko na tangeli. Et ça te que non mutu abete nga lisolo et loko eteta o nde na ye na ndo traité batu. Na za mutu na tangi, na za mutu na yebi o nini ba bengi kisi ya bokoko. Na yebi yango. Donc na zo sa ba avancer te na yende pour na traiter batu. D'accord. Docteur, mutuna mwa mukera. O izote kama na combien siko? Bon ba prix nango donc na pesa kabandeko donc soka bengi ndako so solo lina ye na yebisi ba traitement complet ndengezali donc ça bon bandeko bo tala biso boze belé bo tala biso na police des stars lelo to megaki ko lobela plus santé awo ezali pomade iba o ezali uniquement pona ko zwa ki mobali na yo et comme molai na monene soki pe ezalaki bongo bando botama opakoli pomade iba oyo chaque jour à partir à butu olali nango na tongo olamuki soki po okobimate opakoli isusu ngwana docteur opakoli pe lisusu na pokwa lisusu opakoli otali ngono pendant 10 jours mais ba docteur alobi eza ça dépend nzoto mususu ezui kaka rapide 2 jours mba moko ofungwami mususu pe une semaine mususu pe 2 semaines mususu pe 21 jours ça dépend mais pomade yango yo soki oza na posa ki mobali ya monene au lieu de se déplacer ozonga na Kinshasa po ya kosalisa docteur azawana po bazoba kisi fo basani docteur. Bon po bazoba kisi c'est juste bandeko basala la commande abengi nanu to sololi na osala consultation par téléphone. Voilà. Na lukina yeba origine ya maladie na ye. Voilà. Donc pour na yeba ndenge ni na ko traiter bien. Tant to aussi li sawana na pesi monta ya kisi soka sali commande na ye et que atinde nga adresse tout complet. Tant atinde nga adresse complet na ko kende soit na Paris Lambert soit na poste soit na agence moko ou na ko tindele kisi. Et sika ya ko zalela. Soka oza na Canada, luki agence à Canada azui. Soki ki se komi na mboka o ya zali azui yango abengi nga nde na ko pesa ye ndenge ni na ko utiliser ngo pe pendant combien de temps. Voilà. Ndenge o utiliser ngo nyonso. Nde na so sala bongo bandeko vraiment ebelé o déjà bazui ba kisi ya docteur Ahmed babandi da ko panza sango. Na croire que tina 2021 comme docteur Ahmed est renommé partout dans le monde parce que nous sommes sala ya ba ventité nous sommes sama ya logique. Voilà. Nous sommes sala logique. Nazo le ba beaucoup plus pour ndeko moko atindela kingai lien moko ya docteur moko allo baba bêtise ebele ndeko na liebisa bino docteur Ahmed aloba ebele te. Voilà. Aloba ebele te parce que musala ndezo sala musala ngande lobaka tono eza vide cha makelele mais tono eza ya kotonda echa makelele te. Très bien. Na lingande musala nange loba na place na ngai o azana doute amekinga ye akoma muto akopanza sango nanga partout. D'accord, avec docteur Ahmed, cabinet à l'âge 2002, tourbanako solo la épisodique, toi de solo la malembe. Mais le to solo sur hémorroïde et puis to solo sur pomade iba. Parlons maintenant de ça pour te gagner moins rapide. Docteur, bah tout musu souvent quand ça ils allaient cahier, tu évites sur les années. Ils liquide, ils qui si a liquide, ils pour na bandeko bazal ba problème ya prostate. Prostate. Au moment ndeko musu so na problème à prostate. Voilà. Masuba na prostate po o remakango même na ndaku sans tout faut que au sino examen te oyeba ki osana déjà na prostate ou ça na débit tu ça na cascade tu ça na comme déjà chronique oyeba ngo ndenge nini donc oyo osana na posa masuba ozo senti que vesi na yo eza kotonda makasi mais osuba pression masuba otala vraiment pression oyo bimisa eza pression oyo ezo bimate o senti que masuba ezo tika la pression eza bien te pression eza bien te et ça déjà débit à prostate. Tant comme la carte tout le monde a muto comme osuba ba goutte asuba masuba ba goutte masuba esukeleka wana liboso et ça déjà prostate mususu au monde qui non masuba bloqué 2 jours 3 jours asuba souté donc qui c'est ça wana les autres traiter prostate on a landa qui médecin moko le biniko non dans ni prostate na médecine traditionnelle aussi la tête non de botika osana ignorance
médecine traditionnelle les londe ceux qui médecine traditionnelle est étouffé et ça par rapport il y a bateau bazo ça médecine traditionnelle ba charlatan ba bimi belé yango ba silisi valeur ya médecine traditionnelle mboka lokwa RDC o ezana ba millions de millions ya ba médecine traditionnelle donc maladie mo ya mukie na mboka Kongo ko kosila te pona nini parce que biso moko ba médecin traditionnel to bebisi musana biso yango ezo sala kino batu bandima biso te mais or soki ke tout musana biso tozo salango comme il faut tokozana ba valeur moko partout dans le monde batu ba kozana ba ko valoriser médecine traditionnelle docteur Ahmed ayete pour a lobebele to aya pour bois kila ndeko moko libanga donc nandimaka musala mninga donc docteur Ahmed asali kisi oyo eza po na prostate ndeko azana problème ya prostate donc kisi yango ezali oyo kosala keno pour que esila. D'accord, merci beaucoup Bozé Belé Bozota Labiso tokomo ke na suka wana bozu explication à prostate oyo eza pomade aqua. Oui, pomade aqua eza pona bandeko bazana ba problème ya hémorroïde ya libanda. Ongai nis nange bima libanda. So na kina sali toilette etika la libanda, il faut na ko mazong sa na musabi. O na kina hôpital ba sengi basala ngo opération po ba kata to basala ni non. Bandeko ba olandanga kisi ezali wana pomade wana eza juste pour na kobaka pour que ezongisa ngo po na libela. Voilà. Pour na libela o eza nazana hémorroïde moko hérédité. O famille biso mbimba tozaka na problème ya hémorroïde. Ya yo po na yo so zwi kisi ekati. Voilà. Le problème ane po na yo esili. Lelo bozaki bela kolandela biso na chez biso télévision esika pito soka masolo to chaka na mesa pona komeka kosola lo to baki la santé d'abord, la santé est primordiale. La santé n'a pas de prix. To lobeli makambo ebele mais to retenir lo comme malamu ezali pomade Iba oyo avec yango qui mobali na yo côté les man rapide et puis ezu molai na monene nango. Donc soko pakolika pomade ozu pomade ozo mansé qui mobali no pendant beaucoup de temps. Romona ki mobali ezu forme et puis comme molai comme pe monene. Alors loko ekozala yango moko te nde docteur alobi to ko zwango na demander force ko permettre biso to melayango poto renforcer force ya nzoto par rapport ya makambo to kuta nango tango ko mela pomade Iba. Par conséquent soki esili to ko zwape isusu mususu yango yo awika to ko zwango to sali yango za mwa poussière ba sala kango ba mélange au docteur akoloba donte to saleli yango après ba sali mélange nango ba pesi yo meli po ezongisa ba mataka mobali ezonga susu na force parce que moni soki ki mobali comme molai mataka pe fait comme na vitesse musu po e comme pe ko mama molai bozaki bela kolanda biso docteur numéro à téléphone na yo pesa yango calme na yebi ki émission na biso etala maka chaîne na biso etala maka police des stars pesa numéro na yo calme nous arami balé ndeko chika yete merci beaucoup na ndeko chik mokadi lelo azate na zanga na manga moko na yo numéro à téléphone calme adresse moko complet au ndeko azana poto akoki otinda pe ndeko na Kinshasa aya ko luko rapide voilà. Bon numéro na ngai ya téléphone ezali plus 243 89 97 78 138 donc plus 243 89 97 78 138 wana numéro nanga soko bengi même na WhatsApp kozwanga to kosolola malamu o cabinet na ngai eza na Lemba Foire na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya ça du roi Madame de Jova cabinet eza wana nazo rappeler bandeko déjà o eza 17e année ya cabinet wana ya Lemba o eza na avenue Lubefu eza 17e année nango talaka musale sa malamu yango to changer ba adresse te zate ke non lelo ba moninga na maluku lobi ba moninga boy donc cabinet eza place moko donc adresse yango wana même osana poto soko kotinda ndeko na yo aye akutanga wana naza disponible numéro de téléphone eza disponible na air nyonso nakanga téléphone te bandeko ya poto pour na yebi ke non ba air na biso ezalaka un peu différent donc téléphone ezalaka ouvert à tout na air nyonso soki air nyonso ko benga docteur Ahmed Kozalawana pour nous répondre à des questions nyonso au poser pour nous la solution ya bokono na. Merci beaucoup, ça ne finit pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à tous les meubles, ici cap ba oteka ba kitio ki to ko to vandeli ba meuble moko ça ba 40 ans 30 ans nanda ko be baraté. Tous les meubles on a pris moko abordable aussi. Je dis un grand merci à ingénieur Tempo. Moto azo sapeka ma meuble oyo Vali Manzingo. Merci beaucoup Vali. Numéro na bango po benga bango bozwa ndeko za kuna oza posa
osumela mama bino bakiti ya tchana ndako bakiti ya malamu pe ya kitoko c'est plus 243 89 59 30 221. Merci beaucoup. Ngai na bino tukuta na mikolo mizali koya. Je dis un grand merci à notre sponsor officiel Mama Zozo Mavakala na Canada, aussi à Papa Noé Mavakala en États-Unis. Il a plutôt na Canada. Un grand merci à vous pour na couple Mavakala na l'Union Sobo ça pour na biso. Le bogo mesana ko pesa bakata raté. Na pesi merci encore na Gilles Kasongo au Nyumbe na États-Unis. Batamine ne pe bazaka na ba troisième lokolo mobile le monde aime soumuké hein mingi na éviter soko remarka et bango pe baki c'est ça au traiter bango facilement voilà batamine ne nion so bwana wa problème il y a troisième lokolo zana problème il y a force au kokate baki si yango ezawa o ezaka ba chantier ba yango cabinet ezali prochainement to na cabinet hein docteur prochainement faut na cabinet hein to na cabinet to solo li yango tête reposée. Pour Bandeko Bamona Boni Boni Makambezo Salama. Je dis un grand merci à Benny Mustafa qui est à la pousse des vies. Un grand merci à la réalisation avec Chic Moukadi. Un clin d'œil à Bandeko Nyonso Balingarangai. O Abeti Libaku. Limbisa. Toza Bato Monoko Sumukaka. Au passé de l'émission, likez, commentez, vidéo et surtout abonnez-vous. Comme il a posté au Coxasco 1 million. Voilà. 100 000 déjà c'est bon. 100 000 abonnés. C'est quelque chose de ne pas facile au Bandeko. Bah, éviter aux gens, moi 20 000 abonnés, moi 10 000 abonnés, en tout cas, Vanda Kimia, 100 000 abonnés, c'est quelque chose de bon. En tout cas, confiance au vos Pessibiso et l'équine de l'eau. C'est au-delà, il y a bien ma quoi en état na Grèce, TV Moko Bato Belé, Mobali à Moulaï, Mobali à Mbinga. Je dis un grand merci d'entourage, non, on va tenir sur la TV. Au basé belé wana mbote na bino batunyo soboza wana mbote moto azape na sima bien wana mbote na yo merci beaucoup na pesi mbote na mama Véro Balisa na Belgique Fabrice Dombeni na France mobali ya Nadège maman na Aaron le sacrificateur mbote na bino Laura la patronne Muscador merci beaucoup l'artiste. Un grand merci na bandeko nyonso bazuli bakwa kota la biso ngana bino tokuta na lobby tolobi okuna soki nzambe azongite tokoloba c'est par ici que nous mettrons un terme final à cette émission. J'ai dit au revoir.